n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour... Allez, Mbote Balandia Bomoko télévision, ici on va que vous alliez belé, vous avez l'habitude d'habiter de Ken Abino, l'émission de Bomoko, l'école Ligue des Champions, émission peuple congolais, c'est très important. Vous avez l'habitude en direct à Kinshasa, vous avez l'habitude à Facebook, à YouTube, à Mikilia Poto, à travers l'émission Bomoko, l'école. La Pessim Mbote n'a pas congolais, nous sommes allés côté la Bisso, bonne année, n'a pas congolais, nous sommes tous allés, comme ça l'émission pour l'encopper, cette information d'un peuple congolais, nous sommes allés côté la Bisso. Ça fait longtemps. Tozala nae na chaîne Belé, tout ça ba émission Belé ayaka pamba te na télévision, ce qui est na télévision, c'est qu'il y a un message si je me trompe pas, c'était en 2015 hein? Si je me trompe 2015 hein? 2017 2018 ayaka biso message il y a changement brusque. Et puis en 2018 changement brusque ya salama mokonza sika akota ki na pouvoir to moni par rapport à message wana. Lelo azongi sous après 5 ans tout ça l'année sur cette émission sur le 10 janvier 2024. Pourquoi? Parce que Nzambe a payé makanisi po na Congo. Yango makanisi wana ayeko kabolango na ba congolais nyonso message à koloba to éviter ba to développer ngo à travers émission Bomoko na ekolo na yambi évangéliste David Mandefu azali serviteur de Dieu ya monene pe azali congolais oyo ayeko tala biso na plateau na biso na 2024 pour la première fois pour l'année évangéliste David Mandefu. Merci beaucoup mon frère Bron. Zambia Pambola yo, Apambola pe ba ndeko sur Hollande biso partout baza vraiment que le Seigneur vous bénisse. Évangéliste, ça fait plus de 5 ans tout ça nous sommes mission face à face na plateau, le loto monio le sous mel biso na plateau pour na couper sa message au Nzamba pesio. D'abord nini o memeli peuple congolais. Tout ça déjà na réélection ya mokonzi mboka aussi ça 5 ans naé. L'Obézala qui le 9, Cour constitutionnelle a confirmé que comme président de la République, avant côté la spiritualité, moi mon ké n'a pas na minenge qui n'a pas national que vous avez trop spirituel étant que citoyen congolais. Merci beaucoup pour la motuna. Je pense que naza pe citoyen congolais, c'est ma nation. On a naïb sans embêter na bota ma congolais. Ils qui choisissent Zambi na la congolais. Je peux pas. Je suis fier d'être congolais et je suis fier aussi. Il y a des institutions nyosoyo. Tous en avons na kat na mboka tous bénir Nzambe makasi na ndenge makambo eleki nyonso période ya campagne élection eleki na kimia et puis lelo toza na mokonzi oyo peuple aponi et puis aza confirmé na haute la très haute cour ya mboka na biso. Vraiment que le Seigneur soit loué pour cela et je profite aussi pour présenter mes félicitations à son excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Lelo Azo Banda, deuxième mandat naïe, et que le Seigneur soit avec vous, cher président. Merci. Merci, évangéliste David Mandef. Message numéro 1 Congo, en 2017, 2016, 2017. Il y a un message à changement brusque dans le Canabiso, tout le monde a dit changement brusque réellement yaki dans l'institution, tout le monde a dit mon Sika Koti, membre belé change qui le lot aux alliés le 10 janvier 2024, tous en bande d'année, message ni Nzamba Pesio pour le peuple congolais ne soit Zolanda. Oui, na moni au rappelé ngapelo Moussousa Motuya. Je pense que c'était en 2017 oui. C'était vers le mois d'octobre. J'étais en retraite, seul pendant une semaine à l'église. Le Seigneur m'avait donné un message, Abi, bouleversement et Zoé Nambo Kanabino. Et j'avais consulté les dictionnaires pour noter le bouleversement. On me dit c'est un changement brutal et profond. Et puis le Seigneur m'avait donné quelques petits détails par rapport à bouleversement. Alors, changer mes Zoé Nambo Kanabino, leadership ils ont changé sur le plan spirituel et puis sur le plan politique. Alors, au moins, que ce soit dans le monde de l'église, que ce soit dans le monde de la politique, ou Kombo Isalama, Mingi, ou Nganzambe, Nazana Bangote, Kolombo. Ebele Bakufa, Ebele Pe Bakozala vivant, mais tant que nous avons Bango, ça sous tant d'influence mon côté dans Mboka. C'était, je pense, octobre 2017. Les lots le 10 janvier 2024. Sotali, même sur le plan spirituel,
tous ceux qui se nommaient grand, les lobes mingi vraiment. Koufa, mais ce onctuosité, ma politique sous carrière ici là. On est à Yondo en tant que journaliste, mais on a dans la polémique on a dit. Peuple azolanda a quoi déjà au monde qui ba mingi les lobes kita penza, sous bazate. Pourquoi parce que Nzambe alobaki akukiti sapé akotombola ba o bazo banga ba sele na kati na solo. Très bien. Et puis kotombo ma ya Nzambe ezaka ndenge ya ba mokilité. C'est-à-dire onzamba tomboli zane mote mokili tomboli bien mutami tomboli yemo. Très bien. Alors moni bato nzamba tomboli bazana komikitisa. Bazaka koelela te, bazapena ba polémique belé te, mais on les reconnaît par leur travail. Okay. Le travail au salama ya malam. Alors c'est cette catégorie que nzamba zo continuer ko travailler pour remplacer ba oignon surtout ba décevoir na musala nzambi. Même dans la politique ya mboka au monde a tous les grands noms, que ce soit dans le domaine de la sécurité, même sur le plan politique, où il y a en 2017, peut-être on ne pouvait pas penser que dans moins de 5 ans, 10 ans, ces noms pouvaient disparaître. Et puis les lots, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les acquis bateaux mingi, nzamba mona ki bango, bazaki ko servir pour l'intérêt naïe et pour l'intérêt à peuple. À ces pays-là qui a bango pembeni. Très bien. Alors c'est comme ça que kochama pembeni na bango ezaki volonté à batouté mais ezaki volonté ya nzambe. On a dans observer au monde ba mususu ba linga ba réapparaître mais au monde kaka ezo simbaté parce que c'était la volonté de Dieu. Alors ndengo tuninga question ce qui message nini oyo na ye nango ya sika pona lelo. Je pense que tant to komi année 2023 vers la fin, j'ai senti en moi un fardeau à prière. Très bien. Nasambela pour na mboka, pour na kimia, surtout pour la période de la campagne électorale, puis l'élection et les kamalam. Alors je me disais, est-ce que c'est là qui n'a organisé l'activité de tout ça là, dans la grande place, tout ça. Le Seigneur me demandait toujours non. Et c'est là quand on a prié, on a moko na la accompagné na l'église. Et c'est comme ça qu'on a passé beaucoup de temps dans des prières. Depuis le début de la campagne, avant et pendant la campagne, jusqu'à même après les élections. Très bien. Nous étions plus en prière. On demandait que la grâce de Dieu soit sur notre pays, l'église, et que la paix puisse régner. Ok. Zambépé a Pessibiso au Sengaki. En tout cas, la date au Toza le 10 janvier. Le 10 janvier, selon Bamingi. Les Kaoizala. On a pensé il y a ma Bemingi. Mais Nzambe a toujours fidèle. Parce que Mboka Oyo, Zamboka Nzambe Apuna, ils ont makambi Bélé Nzambe à la Kikosa na kati Mboka Oyo. Alors, tant que nous sommes l'équipe malam, Nzambe a pris ba orientation na ba recommandation. Alors ceux qui te écartent ici, ils ont par rapport à ba recommandation Nzambe a pris pour notre ça peuple de Dieu, peuple congolais, ba sali Nzambe, et to pesa ba autorité, équipe dirigeante ou ekozwa bokonzi pour na ekamba biso pendant bambulu ezolanda awa. Très bien. Évangéliste au sali briefing, au sali au brossé, vision Nzamba Pesio. Mais mon tour les alliés peuple bazota la biso, ba dirigeant bazota la biso, ba conduire la biso. Pour l'instant, mon kondi oyo l'État a yebi, oyo a programme rassuré, les alliés non kaka mon kondi mboka chef de l'État pour la réélection deuxième mandat nae, ça la maki lobby na cour constitutionnelle ba confirmer président de la République. Ba orientation nini o Nzamba Pesio pour la sa peuple congolais na ba autorité mboka na biso. Ya liboso na kosepela tozonga na kati ya ba écriture. Très bien. Na ko mi pesa te na ba vision na monaki te. Problème ezaki les écritures et loba. Ezoloba peso pesa biso une bonne orientation auto kokiko se tromper te. Très bien. Les écritures. Jérémie 29 verset 7 et lobi boy. Botan on peut la bandako. Jérémie 29 verset 7. Botan on peut la bandako. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Très bien. Et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Eza mukanda oyo Jérémie a tindeli bandeko bake en déportation na Babylone. Bake loko aboum, bana Israël bake na boum. Et puis Nzamba a fixé les bango temps, vous allez rester là-bas pendant 70 ans avant na ko agir na zone sabino lisusu. Alors, abisi bango abisi Jérémie komela bango boy. Ndenge bake kuna bakoumela.
baluka bolamu ya mboka oyo esika bakei o bazali baumbu esika boke boumbu baluka bolamu mboka bien que eza mboka bapaya mais lokwa boke ovanda kuna boluka bolamu nango prospérité prospérité développement quoi abi boluka bolamu ya mboka oyo esika na tindi bino na boumbu esika boke en déportation ya mibale bobondela nzambe pona mboka wana po bolamu ya mboka wana ekosala pe bino bo profiter na yango et dépendre pe na bango bolamu na bino eko dépendre na bolamu ya mboka wana donc soki mboka wana eza malamu bino pe boza malamu alors ya mwana sko esengelaki mwana nyonso ya Israël abanda ko travailler pour na bolamu ya Babylone ata oza huissier atoza spécial service boyebiki bato baye lokwa baumbu bakoza la penza na ba fonction minene te à moins qu'ils ala ba cas exceptionnel mais nzamba recommander bango nyonso baluka bolamu ba travailler pour na bolamu pourquoi parce que bolamu ya mboka nde bino pe beaucoup profiter vous appelez bola boza na bolamu alors recommandation eza awa le peuple congolais nzamba zo senga chaque congolais ameka kozwa conscience que mboka oyo tozwami nango eza mboka na biso nyonso. Très bien. Soki tokoluka bolamu ya mboka Congo biso pe tokomene vie moko ya bolamu mutakotuna tokoluka bolamu ndenge nini biso toza ba député te toza ba ministre te to simple citoyen kosala bolamu epesameli mutu nyonso ne sika azali oza policier oza roulage oza enseignant oza étudiant oza élève oza femme ménagère oza homme d'affaires oza nan donc professeur à université mutu nyonso azwa posa ya kosala bolamu na mboka pe kosala bolamu na baninga na ye bato. Très bien. Parce que mboka na biso Congo moi motema mabe et s'est développé moins mingi ya makasi et puis molimo moko ya ko s'en fouter omona mutalobi ngam na obongisa mboka oyo bibe lobi bolamu ya mboka yonde fo luka yango yonde fo sala yango c'est-à-dire na niveau nyonso tokoko se retrouver to luka bolamu ya mboka Congo tokota na biso na émission mosusu na ba détail. Très bien. Il faut toper ça na ba grande introduction grande ligne il y a un message et le comme Nzamba bi prier l'Éternel en sa faveur car de sa prospérité dépend la vôtre bobonde la Nzambe po na mboka o isika bozwami po bolamu ya mboka wana bino pe bolamu na bino ekobima na nzia nango. Alors recommandation à mibaleza il faut to sambela Nzambe il faut peuple congolais aluka Nzambe abelela Nzambe na motema na ye mobimba na insister bien na motema na ye mobimba il faut to sambela Nzambe. Pourquoi insister na motema mobimba za nini ni Evangile David Mandela po Nzambe alingaka te bato ba sambela ye na ba aventure. Souvent c'est ce que nous voyons omoni tout ça li ba prière belé pour la nation et puis ba prière salama ke belé pour la nation mais souvent peuple congolais to bandi ko se perfectionner na ko sambela moko ya ba aventure mais Nzamba lingaka so bato ba sambela ba sambela de tout leur cœur et en conformité aussi avec sa parole. Eza ba prière oté par exemple toyokani tout ça la prière pour Namboka mais nazo penser que nanzela organisation oyo na kobimisa mbongo mo quelque part to kosenga mutu boto senga boy non ici c'est l'intérêt commun biso nyonso tobelela Nzambe bana Nzambe église ya Congo esambela Nzambe. Pourquoi? Parce que mboka oyo eponama na Nzambe il y a une destinée prophétique pour cette nation. Il y a un plan que Dieu a tracé pour Nabolamu ya mboka oyo pe mission oyo mboko izanango. Je vais entrer dans les détails avec le temps si Dieu nous le permet. Très bien. Mboka oyo izana babitumba ebele
na kokota pona ko expliquer mais faut mettre détail pour ça le bango bien au Congo bitumba ya mboka Congo ils a d'abord bitumbo to bengaka entre les ténèbres et la lumière. Il y a la puissance de Satan et la puissance de Dieu au champ de bataille na ngeza Congo. Très bien. Satan yebiki na kati ya Congo, il y a une grande mission divine pour le salut des âmes, pour la mission évangélique dans le monde. Et dans le monde des ténèbres, on veut tout faire pour na chaos ezalaka na kati na mboka. Pour sous-développement ezalaka parce que vous avez la frein pour la mission spirituelle Congo azanango. Église ya Congo ezanango. Alors c'est comme ça que le monde des ténèbres il a s'investir et il y a vanda na mboka oyo système ya ténèbres et vanda na mboka oyo et évangile c'est un très important mais ben indice ni la système intérêt ko vanda na mboka ben indice ces années moto d'autres a comprendre que système on pena ngo ben indice ngo ya système ténèbres na kati mboka na biso na kopé ça exemple au moni il y a des méchants ou bazawana le coup là bazo ko matérialiser vision à Satan. C'est-à-dire batu banyokama, batu bazana pasi et souvent ce sont les occultistes. Bataba science occulte au baza pour la destruction de la planète, la destruction de la race humaine. Moni ba bazo ko promouvoir la homosexualité. Très bien. On appelle ce exemple, si les hommes devaient se marier avec les hommes, l'humanité devait continuer à exister comment? Ozolanda. Si aujourd'hui batu bako kota na biloko wana mingi, le monde va s'arrêter. Le monde va se détruire de lui-même. Pourquoi? Parce que ces gens sont des méchants. Et bazana posa bazwe sika na kati ya RDC. Ndebi tumba otozo bundanango eza entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal. Bazana posa mboka oyo et respira tamukiete. Makile sopanaka tout moment, pillage et continue à tout moment. Donc injustice est régnée, corruption est régnée, banti-valère et mata et mata. Il y a vraiment un système de ténèbres où ils ont pour ça et zesika. Mais pourtant Zamba salakini abimisa kiango libanda puis azo continuer ko bimisa yango. Alors bitumba wana ils ont incarné na kati ya groupe ya bato. Merci. Na benga ka bango ba ennemi de Dieu, ba ennemi du peuple, ba ennemi de la nation. Ils sont dans l'opposition, ils sont dans la majorité au pouvoir. Donc vous avez l'opposition, vous avez la majorité dans le pouvoir. Oui, Bazali. Mais ce qui est bien, Nzambaza pour s'occuper na bango, baza pour se retrouver malembe libanda système. Nzambazo kocha en place. Merci. Ça c'est très important. Et biso en tant que bana nzambe, oui, toko kitape na balabala, c'est aussi une façon de lutter, mais Dieu nous recommande de prier. Parce que Dieu reconnaît la puissance de la prière. Bande ko papa bon. Na ko biso na mboka oyo ezana makambi bila mabeko kaka ko salema. Nzamba longola ngona nzela lo sambo. Na nzela ka lo sambo. Yango monaka bakonzu mususu ba reconnaître ka makambo oyo. Ba ka sonité ya luba kombo nzambe pe ya kotika mboka na boka nzambe. Parce que ba yebike mboka oyo en tout cas sans nzambe za moi passe. Pourquoi? Parce que tant on a zo ba ennemi. On a le lobby bazana opposition na majorité, mais il y a aussi des ennemis qui sont à l'extérieur. Ba lobbying minene ya mokili. Tant on a lobby la likamneti ya ba science occulte wana. C'est ça ba tu mineno bazaba ba obtenir pouvoir sur dans les organismes internationaux. O ba na posa bazwa Congo ba contrôler yango. Bazala qui na contrôle nango mais ils ont échappé bango. Ils ont échappé. Ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. Nous avons même temps ça qui est échappé bango. Congo ils ont échappé. À cause de l'Osambo. À cause de l'Osambo parce que Dieu a prévu ça aussi. Zamba bongisa yango, biso pito sambela selon la volonté de Dieu. Merci. Parce que la prière efficace ça la maka selon volonté de Zamba. Quand Dieu a Nzamba loba ki nanzela ba 4 messagers, qui na zamona ba 4 messagers. Je connais la prophétie de la RDC o lelo ba tebe ba sambouye nango. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris la prophétie. Il a interprété Mabé. La prophétie demande aussi une intelligence pour nous comprendre. Et Dieu nous a fait grâce pour cela. Donc, il y a des ennemis qui nous dépassent en tout. Ils sont plus armés parce qu'ils ont une grande puissance
ils ont battu, ils ont moyen belé, et nous n'avons que Dieu. Tout comme il croit à l'époque où il y a roi Josaphat, la nation minene ba sangani ba combattre Israël. Il n'avait pas assez de militaires, pas beaucoup de moyens. La Bible dit, il a prié Dieu. Et Dieu a intervenu, il leur a accordé la délivrance. Et nous prions pour la délivrance de notre pays. Quand nous parlons de la délivrance, c'est-à-dire le système du mal doit partir pour que Nzambe asunga bolamu instaurer lumière dans la mboka na biso. Wana mbala moko to tomber dans deuxième passage Nzambe apesi biso. Proverbe 29. Dans Proverbe 29, tout à 3 versets. Verset à verset 2. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Tradition monsieur Lobi Boé, ceux qui sont justes, baza et belé na pouvoir. Peuple azakana esengo. Peuple se développe ka, peuple azaka prospère. Mais ceux qui sont méchants, batuma B, baza et belé na ba o bazo konza. Peuple azo gémir. Ko gémir na lingala solo eza na lingala na biso akishasa milelo. Peuple aza na kati ya milelo. Kaka tolia te, tozo souffrir, koto boye, mboko justice ezate, mboko kaka boye, kolila. Je pense que président a outil campagne na Congo profond. À côté tikuna na kati. Oui, il a compris combien le peuple est en train de gémir. Sopo bimi lelo libanda Congo, on va comprendre comment le peuple congolais a souffert. Très bien. Akina Afrique du Sud, en passant na zongela nzela ya mutuka, koleka bazibambwe bamboko tiba Zambi. Au côté de Lubumbashi. Oui. Na komati na ba Tchad. So tali congolais libanda mboka situation bazo vivre même au bazana ba pays à poto. Nous ne méritons pas cela. Congolais zo souffrir makasi. Pourquoi? Parce que Nzamba Tchamboka na biso pauvreté zano. Dieu a béni le pays. Mais le problème c'est l'homme congolais. Et quand on parle de l'homme, je vois aussi les dirigeants congolais. En tout cas, pas ces hommes à casse na kati ya peuple congolais. Lelo batumi tu les autres beta pour na kufuta ba classe. Soko beli yo moko zo ke na hôpital ozo mituna. Pourquoi na ke na hôpital? Parce que même temps ba kosenga ba monga ba examen na ozana ngote. Même temps ba kosenga na somba kisi na okokate. Alors kotope moi volonté mukeza il y a ça la gratuité. Parce que moi j'étais dans un pays, notamment à Soukomboté. Très bien. On va payer aux alliés qui me posent importante dans l'émission. Mais on a bénéficié de soins médicaux gratuitement. Ma femme a été hospitalisée pendant plus d'une semaine. Quand je me préparais pour na toki notique bilo kon hôpital ya kolia ba habité aba ka toki bilo kon hôpital te. Donc na 5 ba la musa bungama ba yotique le déjeuner, na dîner, na poka ba yotique bilo kolia. Maintenant, je me suis posé la question, tu refous de l'autre côté, babité. Ceux qui ont continué la catégorie, le quoi nitoza, Mikanda Boye, un citoyen du pays, tout c'est à la charge de l'État. Natuni Bandeko Moussou soumet classe, babi, même à l'université, on ne paye rien. Sozaka mwana mboko refous de l'autre. L'État zo sungaba na batanga, parce que ça n'a pas ça, mboke kende liboso. Donc, au frais de l'État, Natuni bon. C'est que Bissopé, on devait aussi avoir ça. Alors, Nzamba Sungi, tant on a Zungi en 2019, na yoki likamba gratuité enseignement, j'ai appuyé ça. Et puis, tant mon chef de l'État Zobake non, et au Kineti na secondaire, moi j'appuie encore cela. Vous encouragez en gros. J'appuie. En tout cas, parce que nous, tous dans l'église, nous souffrons aussi, même nous, le pasteur. Parce que nous devons payer les frais. Chrétien, université, on paye. À l'école secondaire, on paye. Pourquoi? Parce que très bien. Alors, mais si l'État veut le faire, il doit être appuyé.
pour l'état salango il faut bato baza mitema malamu otobenga ba juste bato balingi mboka balingi nzambe baobanga nzambe ezala ba méchanté bato baoya pona enrichissement moko ya buzoba pona basala ka buzoba na mbongo wana. Je bénis le Seigneur pona ba effort oyo tomoni vers la fin il y a premier mandat et tous en a besoin nzambasa la grâce chef de l'État a tchamo kolo koto makas lobi malamu ke na lobela makambo na début à 2019 que le chef de l'État a bêta mon kolo koto parce que 5 ans ils ont belleté et où me la raté et où me la raté bokozonga lisusu ka liboso ya peuple ils en a batu musu ba bokozonga te liboso ya peuple po baloba boloba ni très bien parce que goka soni yo moko mais je pense que nous le peuple nous devons accompagner mais il faut que les dirigeants quand les justes qui dirigent sont nombreux le peuple est dans la joie. Nous prions pour qu'il y ait beaucoup de justes dans cette équipe dirigeante et au quota pour le deuxième mandat. Tout le but est pas pasteur mais pas là-bas juste des hommes honnêtes qui craignent Dieu. Et puis verset Mususu Totangi Proverbe toujours 29 na verset 4e balobi na biso. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Mais c'est lui qui multiplie les impôts, les ruines. Interprétons la lingala. Mokonzi mboka oyo azokamba mboka na bosembo. Akomima mboka mboka kovanda penza kitoko. Mais oyo akobanda ko bakisela batu ba charge ba prix ya biloko makambi belé azoboma mboka akoboma mboka ngana azomona lokwa neti to bandeli à zéro au monde début ya mandat eza quoi compter rezongi à zéro donc to boma 5 ans 2018 2023 oui eza mandat sika eza mandat sika na minute au poste moko ka keza occupé na mboka eza présence de la chef de l'État automatically à zéro eza vide eza vierge non eza ka ndenge wana ba poste tu eza vacant donc ndenge eza na programme au présence chef azana vision il y aura un programme au Isa kozwa modèle ya leadership ya Néhémie. Tant tozonga deuxième fois l'émission autour na ngana pesa détail ya Néhémie ya leadership ya Néhémie. La justice. Soki mboka justice eza mobulu. Abi justice mboka na biso zo aider été oui qui dessus na justice oui bi nazalaki na mission na Lubumbashi et puis tozalaki na moko ya membre ya gouvernement azapi mokambi na ministère ya justice ça va na kena ebisie omunye eloko président lobi senga ba mot de tête donc il passe na mutu
akubeta libakulobi. Non. Prophétie, elle a dit Sengla Pembe la Kati. Il y a des choses que nous, serviteurs de Dieu, nous devons entrer en détail. La Bible dit le roi. Quand la Bible parle du roi, parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui le magistrat, le haut, donc, le garant de la nation. Non, c'est lui le magistrat, le premier magistrat. haut magistrat à Mboka. Je pense que c'est le magistrat suprême. Magistrat suprême, oui, c'est lui. Mais il n'est pas seul. Il est secondé par magistrat, nous sommes tous aux hommes, cours de cassation, cours de nini, de grandes appels, nous sommes tous aux yeux magistrat, aux yeux ceux qui ministre de justice, aux unions surtout, bandeko. Tina ba OPJ. La justice élève la nation. La justice ruine, détruit la nation. C'est maintenant. Président Acha vraiment a insisté sur les cambo. Pour ceux qui justice et marché dans le thé, nous allons continuer toujours le même système à détruire. Le pays sera toujours détruit. Ok. Donc la justice doit vraiment je donne par exemple ça doit être soutenu et encouragé par tout Congolais. Bon, je peux avoir un problème avec Brond, mais je ne peux pas avoir un problème avec les médias, la fonction journalistique. Non, c'est pas. Nous avons un problème là, mais nous avons un problème qui est le journalisme. Nous, le problème, on doit soutenir le GEF. Ok. Tout le monde. Il faut que le GEF beaucoup. Au moins, il est Seni à Sali. Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des hommes. Je parle des CENI, institutions. Fraude, ils sanctionnent. Très bien. Oui, mais quand on a une élection, il y a 2000. D'abord, l'élection quand il y a un sénateur. Oui, en 2019, l'élection du sénateur, ils ont la corruption. On parlait des corrupteurs et des corrompus. Au gros, cette fois-ci, on en parlera moins. Pourquoi? Parce que pour tirer les sons où il est qui n'a déjà. C'est ça. Quand il y a l'impunité, le mal devient un système. Ok. Mais si il y a la punition, la sanction, tout le bilan quand on parlait sur la leadership, il y a Néhémie. Ok. Au monde a qui bakomi zong sana molongo. Congolais azakamute mamabe. Ayebi ce qu'il doit faire. Mais ça la kangote pour na mute mamabe. Ceux qui ont checké Mobeko ont insisté na sanction a commis zong sana molongo. Congolais nga guerre, linga kandenge wana. Ayebi ne bolam, mais ça la kamabe nanko. OK. Mais ceux qui bateau ba kamba ba cheriguer ba tout ça. OK. Par exemple, justice autolobela a ngana suitaka. Chef de l'état yemo na niveau ya cercle naïe. Tolobela on tente parler sur leadership ya Néhémie. Donc entourage à chef de l'État, gouvernement, autorité, c'est par eux d'abord qu'il faut commencer. La rigueur doit commencer par là. Et le peuple va suivre. Verset, avant-dernier verset, Proverbe 29, verset 7. Le juste reconnaît le droit du pauvre, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Ce qui est là, tozu ba konzi, ou baza ba juste. La Bible dit, ba pour reconnaître ba droit et ba pauvre. C'est-à-dire les justes écoutent les pauvres. Tout le bilan na nini ya Néhémie. Mais ba méchant ba yo kabinoté. Le juste ya batamalam bato banga nzambe batambola aliment. Ayebike nzambe so apesinga bokonzi. Je suis un berger. Et étant un berger, il doit protéger les brebis faibles. Pourquoi? Parce que na kati na bergerie, ils ont la banyangu baza makasi, na banyangu baza faible. Au baza makasi baza kana posa ba écraser ba faible. Parce que yoza berger, il faut défendre la cause ya ba faible. Nzamba baza na besoin
bokonzi otozo kota ou izo banda sikoyo pour epesa résultat kitoko dans peu de temps. Il faut qu'on soit à l'écoute des pauvres, du petit peuple. Parce que l'élo, tous avons un grain électeur na Congo. Bazarate. Bateau l'élo ba pesi 73% il y a ba voix, ils ont ba pauvre. Ils ont ba pauvre. Bateau l'élo ba sécuriser Congo, ils ont ba pauvre. OK. Place belé benemi bazo linga ba kota so bazo kokota te eza ba pauvre Grâce à ba pauvre. kaka ba pauvre zomon alors esengeli ba konzi o ba obanga nzambi ba okota na bokonzi sikoyo ba yokaka peuple na mona kambale belé batu bake bache bandero ba osenga salaire na bango impayé butindi ba policier ba kobenga na bango. Ça c'est pas normal. Pourquoi ne pas les recevoir? Koyoka bango. Et puis kotala dans la mesure du possible, kopé sa solution. Quand moni bokondiza bozana batu. Faut lire na batu. Faut lire na batu. Partager na batu. Sok bokonzi. Faut se compatir na batu. Moni gloire ya mokonzi. OK. Ils avoir un peuple nombreux. Très bien. Donc sokozo kamba ozana posande ya batu. Ozawana pona bokondiza bonzambi. Nzamba pesi au pouvoir na yé yababi toute autorité établie vient de Dieu. Parce qu'on exercer en haut pour le bien de ce peuple. Omoni yango moni soki mokonzi mokazo banga nzambe te nzamba bwaka kaya musika nzamba emilia kaya na suka soko sali li peuple te. Verset à suka ezali 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3. Est-ce que autant en haut on a des téléspectateurs de Swalanda biso oui, première partie. Na autant en haut OK. pour batunyo so ba Holanda tous alla vraiment ensemble. Babi na biso, je prends seulement le verset 2 et le 3e. Que l'on prie pour le roi. Biso toi na roi, toi na président. Awa Paul ndazo recommandé. Il faut bana nzambe ba sambela pour na président. Pour la mokonzi. Pour na ba président. Donc biso na Congo, toi na président, faut to sambela pour na ye. OK. Kota na elongia mutu te. Mais talande mutu nzambe atomboli po kamba biso nyonso. Nous devons prier pour lui. Pour tous ceux qui sont au pouvoir. Donc nous devons prier pour toute l'équipe dirigeante. Je vois les gouvernements, je vois les députés, les sénateurs, je vois les DG des entreprises, je vois les professeurs d'université, je vois les commandants, l'armée, la police. Ils sont tenus pouvoir. OK. Nous devons prier pour eux. Babi, pourquoi? Afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ces aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Manuel on la linga la petit peuple à comprendre. Balobito sambela pona mokonzi mboka pe ba onyoso bazo kamba. Pona nini? Po biso bana nzambe. To zana bon moimoko ya kimia pesa na bon moimoko ya respect na moi dignité. OK. Pe ko permettre biso to sambela nzambe malamu. Tala kaka lelo na église muto aye na église tiozote ya makanisi za musika a raisonner lobi mwana bakobengana na classe. Donc esprit za na prière te. Za prière te pas c'est le kimingi. Muto na musana mazo kanisa bobo fona futanda ko lobi. Pas César. Ngazaki na est. Pour la première fois on a été na est en 2014 na qui côté à l'église moko côté à Birere. J'ai été étonné. Il y avait beaucoup de témoignages des akabandeko zamba sali bango bale ka ba témoigner. Bato to bale ka ba témoigner zakini. Ah tout ça na kitambo n'est-ce pas? Abina okumisa nzambe pona utaki delvo na na kitambo na komi. Usabi na okumisa nzambe pona zaki na bandan na kitambo na komi. Moi je n'ada comprendre c'est quoi. OK. Mais tant on est to komi ko tambola banzela ngo na ko comprendre que pourquoi témoigner pas? Et faut témoigner. Pour kobima kibumba okoma na Goma fo nzamba sunga oti kibumba Goma eza musika te mais fo nzamba sunga yo parce que même kolongwa Bukavu koma Uvira moni ko tabenga kazuki nini pleine de Ruzizi
koleka ba place wana eza kwa neti ba chambre ko ya bitumba champ de mort neti nini ba abattoir donc kufa na nzela na to koleka ba ba lekisi mo ba bomi bango tango naza na Beni fona kende Ituri côté ya na Ituri na Bunia oh kende no kana mutuka toza to escorter ba soda na lali boy madame azui songe moko na Kinshasa ebisinga na sali songe moko na bi nzamba boy na kenzi amako. OK. Mais le jour na kende on avait attaqué à peu près 16 véhicules na ba bus na ba voiture ba tumba yango pas ba kufa sur place. Oui na nzela Beni po kende kende Bunia eza mukuse ya mulaite o sa jour moko o sa no kaka we umela teza mukuse donc nazo bisayo batumba batu bakufa abi nzambe po nini boyi parce que qui mezate qui mi ona tout le bateki ba païen ndi ba vivre biso nyonso na ba nzambe toza ba victime na yango naza na Beni na bandi séminaire na église le messager deuxième étape ya séminaire photo kenesko ko banda yango na camp militaire na Beni na Moneri photo ki banda na pokwa na tongo bazo benga ngaki moko ya ba pasteur azaki soldat militaire babomi na ba rebelle ndaku na izakaka na Moneri na ya côté ya campagne na kanaka ko sala na bandi osala ngo na kati ya matanga onika di matanga izala ni na komi côté ya pendant ce qui to ko balancer ba image ngomona quelle douleur non nous avons besoin de la paix au Congo. Très bien. Et cette paix là la Bible dit nous devons prier pour le roi, prier pour tous ceux qui dirigent afin que tout mène kimia via kimia. La Bible reconnaît que notre prière peut contribuer aussi, non, ne peut pas, mais contribuer à la paix de notre nation. Et c'est comme ça que je suis toujours en prière. Même ceux qui sont na bitumba na bango pe na front na bitumba na prière. J'ai été partout. Bon temps na kende buni zakini. Koleka ko banda Goma, tiko kendo bima na Bunia ko kende ko bima na Beni Bunia. Sema ça c'est ezaki eloko ko sakanate. Quelle fois Menga nazo kini nazo bunda et nazo sambela. Parce que je sais que je dois accompagner les frères militaires dans la prière. Et c'est comme ça que je vais inviter tous les Congolais. Dans la caméra. J'invite tous les Congolais dans la prière. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît notre pays. Il a des projets de paix et de bonheur pour ce pays. Ce pays, ils ont de l'avant. Ceux qui parlent du chaos, ils sont en train de rêver. Très bien. Merci. La prophétie est en marche. Article 64, on est au bazar pour rêver. La prophétie est en marche. Mais que nos autorités soient vigilants. Merci. Bachanzambe liboso. Qui cité. La science occulte, ça peut marcher ailleurs, mais pas au Congo. Très bien. Parce que ça, c'est un pays béni. Merci beaucoup. Merci, évangéliste David Mandefou. Boza et Belé Bozo Ndabiso. Message le 10 janvier 2024. Tous à la évangéliste David Mandefou, le mois d'octobre 2017. À l'écart de émission. À Ebisaka Batu. Ba Congolais n'azalaka témoin na yambakaye. Abinanga bon nzamba pesinga message. Changement brusque. Ezali koya bouleversement. Akende kotala yango aba nzamba pesina ba détail son parti pris ngana mona témoignage wana lelo mokonza sika kota na pouvoir ba pasteur rebelle msusu ba kita ba msusu ba kufa ba homme de Dieu ba homme d'affaires ba politicien ba sportif rebelle mingi pe succès na bango sila message ba pesa ki après 6 ans de kokutana les sous na plateau lelo le 10 janvier 2024 a un message au apesi pour na mboka na biso tosambela pour na mboka na biso yo même ozali moumbu na mboka na sambela bonheur mboka na zo dépendre na yo asambeli pe pour na mokonza mboka alobi na mboka o ba juste bazé belé bolama pepe za belé mais mboka o ba méchant bazali peuple akolia minu passe kozala ya moi sengi na peuple congolais tosambela na mbebote mais tosambela na ndenge ya solo surtout tosambela na ndenge ya solo Congo ekokende liboso apesi message msusu na bato nyonso bazali ko kanisa ete kawe kozala mboka na biso Congo kawe kozala te au article 64 et kozala te Congo ezali kokende liboso yango asengi kimia la titre émission na kombo émission o bomoko na ekolo pote Congo kinda liboso
tala message évangéliste David Mandefu ayaki kopesa ba Congolais nyonso na ba konzi ya mboka na mokonzi ya mboka sika eloko moko alobi ya makasi na simbi moment oyo le toza le 10 janvier 2024 poste na Congo zaka moko chef de l'état nyonso za non vierge za non ya sika po ba nommer bato sika po bataka nyonso ba kolongo to mokonzi ya mboka ko prêter sous serment ba poste etikali vite ba député sika ka baroya ba sénateur ya sika ba député provincial ba conseil communal baroya pour l'instant ça vide yango photo bonde la pona mboka na biso mandat ya sika ezala malamu et accompagner malamu mais surtout la parole de Dieu azali moko ba sala nzambe oyo accompagnera ba soda na fond bazali ko bunda mais azo sambela pona bango nzambe batela soda nzambe batela mboka na Congo Congo azo sambela na sia masasi bazali mingité yango azu message ay ko pesa na population pe na ba konza mboka bayoka évangile to comme na suka na bité soki na sali moi réapti on a bientôt la bosse loko moko ba kisama mke plutôt kabona lelo ceux qui vraiment bandiko balandi ba comprendre nengo comprendre les akitoko mingi nzambe azo merci merci allez merci bon là on est à 23h numéro de téléphone bato na swango ngayo 081 050 37 68 081 050 37 68 très bien évangéliste David Bambuta Mandef na Facebook okuta Toyamba Peoka vous appelez église Otozo Kambiza centre missionnaire des ténèbres la lumière ils en avenue Ngabeno numéro 42 quartier Finda commune de Ngaliema très bien tozawana pe kosunga akati na FARDC mobimba évangéliste national et puis je suis aussi à la garde républicaine comme évangéliste donc nous sommes là au service de la nation pour le bien de la nation et pour tout le peuple sur la terre pour la salina mais nation congolaise d'abord merci évangéliste David Bambuta Mandefu na message au et ça série hein tondo sala yango bolanda tout à l'heure on a 23h30 na pour une télévision Bomoko Média merci na bandeko so self confiance to kutani lobi na numéro sika Bomoko na ekolo et monsieur Gomnasuka merci Bomoko na ekolo merci faire l'unité du Congo rien à faire le Congo restera un et indivisible au service de la patrie il n'y a point de temps politique seul compte la compétence